photo ezana Prêt. tucholo photo solo na Fabregas neta liboso na Oui, c'est une manette. amoni lo manette So na bando tanga yo moko esalo pasi. Yango na baraka. Ba yebisaki biso totikala. Balibert congolais pe délai, baza pe na ministère na bango betaka na orchestre na bango te mais moi même babengo neni ya tala vie na yo. Vie na sala de musique na ta sous vinyle. Na ça ni cop ni sous non sala. Les arabes po balingaka ndi maestro Fabre. Il y a plein en fait il y a beaucoup de personnes au Canada qui sont ma makambo o ekomaki. neti bana ba tapoto ba musicien ba journaliste en fait eloko ya liboso premièrement naza nano te mpona kocite banon bakomona non mais oza libre ya koloba vérité ana problème na ngai te ana problème te mais na oyo elekaki etaki nga mona yebike na shokaki bavillageois na bavillageoise nyonso yango namonaki ke fallait na présenter beskise na nga awa liboso na bango parce que maestro Fabregas aza na problème na ngai te tu vois même lelo boye nga mpe naza ignorant parce que ezalaki na makambo mosusu oyo nakomprendaki yango bien te ignorant wana ezalaka ngir te on complique pas les ignorants parce que ignorer eza moto oyo oyebi te makambo nini ifo sala ifo balakisa yo c'est ça c'est très simple. Bonjour fidèles internautes, soyez le bienvenu sur votre émission sur la vérité. Émission Oyoto, la Rabino Vérité en face comme d'habitude. Merci de bande tout ba autant la biso c'est net pour moi boser belé na kimbo la biso na Angola na partout dans le monde boza na biso. L'autre on a réel plaisir to yambi Kenny Nambunda. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que tu as mais décidé de me gagner manazoya lelo na fauteuil jaune au sol. Tu makambo au sol te. Tu peux ça chance à loba makambo oyo ay koloba. To sengi na ba tout bolanda biso boza la connecter brancher, bo partager mission oyo. Eza moko ba force on a singa rabino. Eza moko ba pousse na singa rabino bo commenter puis bo s'abonner na sur la vérité la chaîne YouTube na biso et merci aussi na ba chaîne partenaire. Merci na Congo Promo Rafingi nous en direct à State to PC Mbote. Merci na Tracy Mbelenga. Merci na ba tout bolanda biso pour na soutien na bino eza moko ba force bo partager eza moko ya ba force oyo bozo soutenir biso. Na musika to stele bato lelo ke Fabregas maestro Robert lelo na Portland Maine Robert lelo na Portland Maine États-Unis ils a salle il y a 5000 places vraiment félicitations à artiste azo tourner l'Amérique quoi donc c'est-à-dire félicitations maestro lelo Robert la salle il y a 5000 places il y a 5000 places c'est-à-dire États-Unis bato belo ba comprendre raté ba salle ba côté mususu ba congolais ba za 10 000 mais non quoi ça les fort il y a aussi ba congolais partout au baza na États-Unis ça 17 états le lo na Portland si je me trompe pas Portland Maine alors betana le salle il y a 5000 places ma vidéo est circulé parce que message est là maestro coup de chapeau plus aux tournée américain ils ont le cas tranquille ça ceux qui ont des artistes congolais va ça tournée américain le lo Fabregas ça parmi soit à numéro 1 soit à numéro 2 donc félicitations coup de chapeau ils ont facilité de tourner américain ils ont blaqué parce que pour les amboga beta donc li pendant ngubate coup de chapeau à Fabregas quel est nambunda boni très bien Miguelima boni santé très bien Angola Nzambia to yambi lelo na fauteuil jaune ça me fait plaisir ya mbayo merci beaucoup boni miki les ole gande ni poto ouais poto les ole kanango bien mais na yebi ke na bano pesa na ba merci na yo na ndengo ndimi quand même invitation na lelo parce que et puis merci na ba villageois partout dans le monde na ba villageois tout au Bolandanga na pokwa lelo na kits oyo ya jaune oyo donc ceux qui lelo vraiment na za awa ils ont grâce ya liboso no premièrement ya ko présenter ba esquisse nanga vraiment et pas ba villageois tout Bolandanga partout dans le monde et puis merci na yo lisusu encore na ndongo ya mbinga sous lelo parce que na yebi ke ils en fait ils ont makambo oyo za ki kutu banda kala ça va migende ni peut-être tu vois mais à travers ba villageois na ba villageoise et puis na yo
merci encore. Parce que lelo to yambi yo l'histoire za nini générique na bino komi na niveau nini parce que lelo nga na surpris ya romona yo boye oya accompagner na Hervé Bamana na pesi mbote ye muto yetika yo na plateau na nga na kama Hervé Bamana baza bien na Fabregas na Fabregas et puis il y a une voiture au moisi ya Fabregas mère na biso Mama Keri era Keri Mama Terry Alino. Terry Alino Ouais. je m'excuse Mama Terry Alino mère doublée mère papa ça donc Juriana voiture oyo Mama Terry Alino asombela mobile na pour l'occasion il y a 10 ans de carrière il y a Fabregas ouais. Donc c'est que voiture à Fabregas muté mimio boyena Hervé Bamana muté Fabregas message nini oh n'habite na comprendre bien message za nini oh et le loko passer na ba internet to ba na biso c'est un moment. En tout cas merci Migi message za ke omoni nanda kunyoso batu bazalaka wana pona kopesa ba conseil et puis tango ozana problème na papa na yo et oyebi ke nako ya mbala moko te direct chez papa parce que papa aza likolo na mutu aza poli na mutu aza respect il faut banana ko luka ba approche ya papa ya malamu tu vois donc oyebi ke lelo soki bomoninga na Hervé Bamana garçon de luxe na PC Mbote et ça grâce na ye aza moko o azalaka pembeni ya Maestro Fabregas parce que ekokamwisa bato trop parce que bayebi ke tout le monde bayebi ke Hervé Bamana peut-être basolaka te na Maestro Fabregas mais ntango bamoninga lelo na ye na Hervé Bamana epuis na Porsche oyo lobama trop mais na ye nango quand même eza grâce ya Hervé Bamana parce que nasololaki na ye na bandaki lia kosola epuis eza déjà makambo ya kala non Hervé Bamana tu vois on a besoin nakuta na prêtre to causer na prêtre à propos ya makambo lekaki donc voilà za mutu alobaki bon osola pe na Maestro Fabregas omoni biso toza bato tozaki bien éduqué pembe na Maestro Fabregas abande côté ya biso koyeba koloba kozala na bato bien hier kozala na problème na mutu moko boye mais yo problème wana koya te ke obanda koleka ofinga tout le temps parce que tu en fait ville en nous ezaki loko école moko boye bato tout ba vrai villageois wana sang il faut la bien éduquer parce que ye moko Maestro éduquer biso bongo avant koya epa ya mutu azali kolo makasi il faut koluka ba tourage ya prise pour ba commissaire au rapport parce qu'il y a le roi président de la République azana tout sentir tout on a luka qui Hervé Bamana asola qui pena Maestro abi non ana problème na Haïti ana problème té mais na oyo lekaki etake ngamo na yebi na shokaki ba villageois na ba villageoise nyonso et on a mona dit qu'il fallait na présenter besquise nanga awa liboso na bango parce que Maestro Fabregas ana problème na Haïti yango moni grâce à Hervé Bamana nde omoni nazapi donc ce to yambi yo lelo so to comprendre bien to yambi yo pour présenter besquise ouais bah excuse na ngai pas ba villageois parce que na jokisaki bango tu vois migo moni na ba problème tu comme la biso toza batu balobaka place au nanu au comité mapata car on a balobaka place au non comité mapata si donc et ça que à la base naza musicien à la base naza musicien otajika te naza musicien jika eza bato o bazala naza musicien jika na musique eza des choses différentes bien sûr naza musicien puis bato o baolanda nga bayebi a combien onga na sala pe pembeni ya Maestro Fabregas na effort ya Maestro sala po nazala o naza parce que nazalaki musicien tout d'abord naza jikatin tu vois donc miki les a bien mais ce qu'on entend là musala o yanga pe babulu eza o na ko sala mais ce que musala ngo kene avant de progresser limbisa na katio na peso caméra no yango na 3 caméras là et tala soit tala oyo ouais présenter bexis na yo cœur ouvert ouais des fois villageois na villageoise au balanda biso c'est tout le roi ezali no bit émission na biso après to continue merci beaucoup en tout cas na kopesa na représenter ba esquisse nanga liboso na longo non manette na respect ya Maestro Fabregas ndenge à kolisa biso à présenter ba beaucoup d'esquisse nanga trop et pas ba villageois tout on a Kenya na mbunda na blessaki na makambo oyo ekomaki parce que ezalaki en fait ezalaki pour ça na ngati en fait pour ça na ezalaki na ya na sala boulot oyo ba villageois ba yeba na yo sala mais oyo ekomaki ezalaki oyo ekomaki malgré Dieu bon aujourd'hui nazali bosso na bango ya Cameroun
pour nous présenter des skis dans les villageois partout dans le monde, dans les villageois nyonso. C'est que baolandanga na sa villageois ya makila na kotika la villageois. Balimbisanga na o ne se komaki na za villageois peka lokola bango et puis ceux qui naza boy ça peka pour na fort na bango ba villageois naza la Kenya na mbonda o naza lelo na ba 1/10 na bango na ndi ba somba ba bilongo na biso ba télécharger ba bilongo na so ba plateforme nyonso. Et puis grâce na bango yango il faut na présenter des skis et belé liboso na bango. Donc balimbisanga nazaka villageois. Donc voilà balimbisio bayokio Kenya na mbonda. Déjà merci pour la simplicité. Merci parce que ministère congolais à moi la simplicité pour la fanatique parce que les fanatiques ils vont là riche si bon comme ça ils millionnaire donc merci déjà pour la simplicité et le respect à les fanatiques et les villageois parce que le lot on est au soin boy Kenya ozongi village ozongi na orchestre ya Fabrigas mais nga zala dans le village mais otikela ko kima ina poto te mi nga kimate ko kimela rande ko kimela mutu akimi to ebike mutu kimela ka so kimi bista ko kima liboso fo luka dot tango kimi okomi jikasi premièrement la lobi pété ke bato batikala a on a poto po luka do ki baza ba musicien c'était non baza ba musicien mais mutu na mutana vision na ye mutu na alinga ka a combien yo linga cop na yo ya ki journaliste a combien nga kene na mbona linga cop na nga musique donc ngana kima ete ngana tikala ki sous peut-être pour makambo o ekomaki il y a plein en fait il y a beaucoup de personnes au pays qui sont ma makambo o ekomaki ndeti bana ba tapoto ba musicien ba journaliste en fait le ko liboso o ngana za premièrement naza non te pona ko citer ba non ba comme non mais vous libre ko la vérité ko tanga kombote mais le bonne vérité oui parce que toi na sur la vérité quand même ah ben oui ba raisonne o c'est là qui natika na poto on a déjà ko longolanga kin ko ya Europe na équipe pona saka boulot pona zonga na équipe à la base pona tikala en fait ndaku no setanga ba prompt partout même ici à l'Europe il y a le problème même là-bas à l'Afrique il y a le problème partout makambo ekomaki eza o ekomaki na batu oyo bazaki na sima makambo wana ebeli pe bazaka en Europe ebeli pe bazaka en Afrique c'est pas propre ya ko tanga déjà makambo oyo donc si tu comprends bien ndenge botika na poto eza na batu oyo ba intoxika bino botika na poto même ba musicien na ba musicien ah ben oui ba leader bi ba masana ba musicien na ba leader ya wenge bien ya tin migelo ni yo le mal comprendre que maestro azapena azana batu o ba combattre kai bon ba combattre ba musicien na à quoi bon et puis au monde na batu ngo au monde na ke azana king a bengo user a na mikili aso nini yo mo zaki ana obi mutu na mama no sala ngamu na fani no maestro no sala ngani mige na musique ya Congo na musique na biso ya Congo eza na musicien moté o ya legi na TV ayina bilete de pays a chip na bilete de pays ni awandi atomona ke muta travailler en Europe et azana doc ba futaka ana fiche de paye pardon aye pena la kisi ba non musicien nyonso alia kaka tant concert ezali tant activité ezali et puis soko tali bien to lire encore tout plus ya roleka msu na so beti ndule ezala msu su concert pe zati mais ozana batu déjà maestro bois que la biso bango on appelle pécho nzembo oteki pe nzembo opepe ka moi j'ai des voitures on a tika na kin voiture liboso na somba on a village deuxième voiture na somba on a village et ça va bien matériel oyo salara kepo et comme ça avant place à musala mais tout d'abord ils en nous musique musala nan il y a plein d'artistes oh ouais ça biso que deni on met en orchestre n'était et souci n'era le roi maestro ça fort et puis que celui yé moto ko taqué te soto simbi entourage n'est peut-être comme il est mais à la base ce beau simba qui biso maestro ça en États-Unis avec ta musique arrêtez pour et l'accès kota za azaka fort pour ce beau simbi biso musicien na et en fait tout le monde autour ya awa ba masa na tout place ba ba landa na pese bango mbote na limite mutaya ana idea otika na mikili pour banda Afrique bato Europe to bato ya kin mutu monta esa mutu ke so ke kima
parce que bayebi koza musicien oboya peut-être bayebi que la chair est faible na temps oyo tozalaki nango ya confinement ntango oyebi kili baotya makambo na motu baocharge yo osala nini oza battu et puis osala oyo nyonso ekomaki donc naza awa te mpona onotanga keki ngandi efenga na tikala so na bando otanga awa yo moko esala opasi yango nango lobaka ke bayebisaki biso totikala balider congolais mpe ebele baza mpe na baministère na bango obetaka na orchestre na bango te mama babengi ndeni ye tala vi na yo vi nango nasalaka da ya miziki na otala su vi nini nasala nini cope nini su na osala eza kaka mpo balingaka nde maesofa botre ndenge otikali bosali nini pour gagner les tirs moi jour otikali na poto réalité ni ocomprendre poto en fait nakobandi ya suku loba eloko nde natikali awa na poto je fais rien premièrement parce que ici pour travailler il faut d'abord chercher le papier il faut chercher le papier premièrement mosala nini oyo osala peut-être ngana nanga muta fier peut-être besanga ke même ba carton oui eza mosala peut-être yo tindela nga la na kini tango tindela nga la na kini po bika na sala mosala mo boui isa to tindela nga la hasard te peut-être non te maestro fa boaka nga maestro fa boaka cha 1000 balles loko eza posa na otinda omi ma carton te omi ma écharpe te et on est tali nga iti bana tikali ana mikili mosala nga ya musique loko musique wana na ndo sala ngo eza en Afrique fona sani donc ando zabo o sayelo te to comprendre pona utomo na masa na bino na Château Rouge Zulu akomo hotel maneka wana esalinga pasi to kutena isinga mige bakosanga yi Zula leli c'est vrai ngana ipsaye ngaza ifanatique nzimu naye bate bele na Europe balinga nzimu naye aisinga bengi aisinga vo même mige bengi langa Fabregas bengi langa boss na so na ye Zula komo hotel maneka wana na Château Rouge osenga batu bala esalanga pasi moni bino ba musicien kufa c'est bon ngana kokota na ba vie na bino te moto ebi oyo linga sala biso yo vai na poto sali botikali ça fait plus de 5 mois 6 mois déjà oyebi réalité poto si nous allons moto abeto sur la poto te oyebi na poto so sali bo gagner boy so sali bo te ola libanda so sali moins d'erreur vie baby so sali bo vie en fait on comprend la vie sur aujourd'hui décision ya zonga Villanova est-ce que vous avez décision ya zonga qui ça premièrement toyebani awa te na mikili miki ngana nde tokutani awa premièrement ngana tokutani awa na mikili ngana yo migi oyebi nga banda Afrique on se connaît pas ici toyebani na Afrique eloko memi nga awa eza mosala on se connaît pas ici presque azaka na dage moko lobaka on complique pas les ignorants ignorant za mutu oyo ayebi makambo te il faut bolakisa ye tu vois même lelo boye nga mpe naza ignorant parce que ezalaki na makambo mosusu oyo na comprendaki yango bien te ignorant wana ezalaka ingire te on complique pas les ignorants parce que ignorer eza mutu oyo oyebi te makambo nini il faut sala il faut balakisa yo c'est ça c'est très simple toyebani nga na yo yoyebi nga kenye na mbunda na Afrique tokutani awa eloko ekomisinga awa eza musique bien oui eloko nini yo lemala comprendre que so lelo nga na fande na bika bon il faut nazonga pays nanga pour la musique il y a beaucoup de personnes ba traiter nga na soso ndeni mais omuna bato wana ba traiter bongo bacha 100 € na visa na yo avoya tango galera apeka na kina ngwana omuna pe aoyata ocho 200 € 300 €, soit 100 balles. Musique no comme te foot lo ndaku, musique no comme te sumelo basket, musique no comme te epelo parfum. Banda en Afrique. Donc nga na bateau tout ba comprendre te, ceux qui va comprendre ndé ba comprendre makambo ke ah so zongi kin ko souffrir tout ça là. Oh, mes frères. Petit capé un mois plutôt so là. Na ba kini wana pe nga zaki na voiture na kini. Et puis na tiki yango ti le eza. Mais so pesa nga nzembo o na embela ki Juno Kolo. L'artiste est peintre, la paye qui voiture. Tu vois? Donc, tu es bani na kin. Lelo est comme ça, on va tout te bataki. Ah, mais Kenya, c'est là que nous sommes bona, nan noli, un peu c'est beauté. Mais émission, peut-être ça qui peut volonté na ngate.
qui veut une volonté qui a neni le rotikali awa yo il faut ça là j'ai même peut-être bah journaliste mêlé ba lukanga tout ça la peut interview sur pour écoute la bango ba vie pour bango ba lianga na ba vie ndako no so ba première là ka attends ndako président de la République a pas problème bon il va ko gérer yango que bon tout ça là qui m'a il faut tout gérer il faut tout gérer tu vois mais ça lourd tellement aza mutu aza moko aza siko na ba proche wana ba gérer pe makambo donc oza pe yo moko te boza pe bébé je ba yeba ko zo makambo malé mais po ekomela ye po ba gérer o ekomaki po nanga ça qui volonté nanga te premièrement otikana niki est bien niki est nango bien malili fraîcheur ou les hamburger tout ça là mais après après mikili bozana na programme ya États-Unis au lelo ba chomi ba ke salango ba maso ba ke salango bino ba obotikale bondi maite ke États-Unis za solo bien bo monega Paris za suka pona musique na bino les gens ngakutu ba longola avant pour mon à côté bato ba na méchant miki ko kemba ezalaka ba longola afande en fait ba longola ngande ti avant tant to beti déjà tant au premier concert il fallait to beta na grande salle la mission ya munene na Lyon na double mix tant est raté vu que mo yebi ba combattant opération combattant là et ça là qui quelqu'un ba nini voilà quoi et puis deuxième concert est ko raté du sousou on imaginer bato o bayaka kotikela biso pe ba Damas ke a otala ba musicien ba na rapé ba proche ya maestro Fabregas poto ye ba bango ya grâce ya maestro moment maintenant que ayo talao a bendo pe na mopanzi ndeni yo monter que premier concert d'abord attend deuxième pe raté yo mozo ngano ka king oye sani a bosani ke eloko yebi no aiza musique eza boulot so yo me ma carton nga sala la musique yo ça na sala nga pe na musana na sala mais au moins yo bisinga na tika là mais em so tapo obenga nga ta 2 jours na la chez yo au moins no sala moti oyebi ke isa tika ali ça kayu mais yo mutebi bisinga na tika là et puis tina to sala ki générique moko awa na Paris awa isa ki pona na en fait na kanda ya relaxa batu o ka ba ese no botika là o pesi mu kanga biso a beta kayu ya ka sa musique ya so tika ali a mission kayu mais on a comprendre le moment au terme mais kayu on eza musala parce que on a sala musani musique ya on a kanda na boya ndeni ya to buli to sa tamelo mo to ba lo ba fort que to tika ali to beta kayu to me chafaudage so musique on bossana ba moyen expliquer biso à ton apoto studio za cher clip za cher même pour kanga photo ba mobile za cher banani bazaki na sima pour réaliser générique zap na wana za question ba tala biso ba mikolo ba comprendre ata otanga na ba kombo za obomi mutu to fingi mutu te mais banani bazaki na sima ya projet ya générique na bino en fait bazaki ou ba soutenir ki biso vraiment pour na kosala moi quelque chose parce que tout ça pe na moi ba vie ou ba yeba ki biso déjà bandaki quoi on a avant tout tant to bani makambo na biso moko Landry Aroba garçon Paris na PC Mbote place azali et puis fait na papi masombo business de Paris na PC Mbote bazaki ba vie moko to zaki na bango mais ba vie wana ata na mutu moko te na kati na bango atika chap so bulu ke to tika na mikili peut-être ba vie na bazaka ba regretaka tant to tika laka il fallait pas kenye oza talenti oza na bata Paris na bata Fabregas mutu mota aider bino na pour ça général non wana kutu bazaka na président te batu nebi batu wana otangite batu mususu o msu bazala na Fabregas bakabwana ne toyoka il paraît que Denis Bidens azali pa bato ba na sima tant ba moni ke to sali studio na biso moko to sali ba son na biso moko to sali ba na ba clip na biso moko après les niais ndeti ye mtameme na biso eza petite sœur na biso moko ya danseuse ye mutu abenga vende nini bato moko boye bana posa ba chapo nga bana ba chapo to sali na biso moko biso to sali yango pete pour na concurrence et puis nga nazala mutu ali bosseur sur na masa nga animateur phrase na pesi mbote bisika za na biaya moni projet to sali yango te ke poto takine mutu parce que biso to na force yo takine mutu o aboto ndeni bo papa wa boti yo bota iti
omoni cri oyo ozobwaka oyo mpo na nga eza bien te écarté yango yo amuta bacréation créer biloko mosusu mpo esala image ya mabe te epa bavillageois na bavillageoise tout parce que soki ebimi boye eza premièrement eza manquement ya respect et puis eza manquement ya orchestre côté towuti parce que cri oyo ezalaki déjà na orchestre fo totala mpe babien oyo moto asali biso na vie moto akosala mabe kaka moko mais so asala babien ta 10 fois so asala mabe moko eza pene na poids mingi te écarté cri oyo tiano plan mosusu biso osali yango kaka mpona otalisa bato ke tosalaka yo bango bakokanisa te toyaka bamusicien totikali mpo kaka na musique après avoir petite sœur wana bengi ndenge nini fo bato mo batya poa tosalaka batya poa ndenge nini tobanda makambo na biso kala ok bon ça va pour mais te lokola bango bangi batya poa etake baki mpo botya poa mpo toyebi ke mpo tya motu mpe fo eza producteur au producteur il faut sombela motu billet parce que nga auta en province il faut loger nga na hôtel makambo wana nyonso ezalaki souci bino boye mpo boproduire biso c'est qu'il faut bolakisa ke capable boza baproducteur nga na yo omonaki ki production na bino oboye nango mpo boproduire biso to mpo tokoma kotake motu asala biso wana nga na kolinga yango te biso poto ya poto tokutana na bino na poto mpo nga nayeba yo nayeba grâce na ye nga nayebi yo te nayeba grâce ya Maestro Fabregas moto alakisanga moto intel donc kaka biso bato wana Maestro alakisa biso yo lisusu oyebisa biso ke tokoma kotakine père na biso non voilà leni moto anoti na bino nafandi awa te mpona cité bakombo ya bato te bato mpe bakotakiso bakocomprendre bato oyo soki otali na générique wana logo moko ezalaka wana nasi kombo wana oyebi yango nga na osala motu te publicité nakotanga na kombo wana te mpo eza publicité donc nga nayebi ke kombo wana eza ke basalela bato bapublicité voilà donc nayebi ke il faut boproduire biso koproduire biso yango eza keke il faut tokomotake Maestro Fabregas non impossible nga kenye kombo wana bayebi yango ya grâce ya Maestro abelela kenye na mbonda naliaka na kombo wana grâce na ye nga nakosala yango te parce que ezalaki mokano na biso te ya kosala yango bongo voilà apres nga na yo okite apres nga na kite na nga nga nabengi bamasa na nga oyo tozalaki na bango ensemble biya ya nga na kolinga na nga te kosangana mpona kosala makambo oyo mpona kotakini prêtre esimba te nga na kite na nga soki omoni lelo misusu peut-être batie logo moko boye générique ezobima na elala awa nga nayebi makambo wana te okobimisa yango obetango na banani baobetango biso osalaki yango mpona toza bamusicien tosali sentiment na biso toyebi ke mwa mpe bato mikili balingaka mpe mwa mabanga po oyo peut-être ozwa mwa 200 euros mwa 100 euros epelo mwa basket epelo mwa nini mpo tosalaka te c'est qu'il faut te créer moi copa ndule tout ça moi studio bato boya moi 200 300 ekoti pour te lancer bato tout ça ka musicien tu vois mais yo comme on attend que faut produire un comique il faut to balukela prêtre te ici mbati ata yo mo miki il faut appeler reconnaissant la vie mutu asai lo bola banda na za na mboka o miki banda na tamboli ba pays Afrique belé en fait bazula nga visa grâce à Maestro malgré musala nanga grâce na ye pour batalantia pe bazé belé mais ça grâce na ye atali que Kenyan apportera un plus bien dans le mouvement il faut akende partout nga la ko takine prêtre te pour na producteur et puis producteur nga na yebina nga mama ya ki production terre. Voilà, merci Zaï Kenyan Nambonda. Tu sais bino sur la vérité mission moko auto la bino vérité en face comme d'habitude. Merci né bozé belé bolanda biso à ce net moment bozé belé na kisa sa boto la biso na Angola boto la biso soki olingo chambongo Africa Center Business ya vina biso Jacques Claude Mabanzo mbongo contre mbongo obengi plus 41 79 54 76 56 9 à la fin au chambongo na Angola au chambongo na Kin Partoza au chambongo tranquille. Merci à Jimmy Chimanga Port de la Chapelle partenaire officiel. Merci pour tout Kulutu, merci na Ivan Tumba Nakati Anvex, merci na Flavim Panda grand frère, merci na Vienanga Flavim Panda les tout puissants junior Bongo ya Union européenne. Merci Chancel Mbemba des Midier,
Gelo Kanga Motema ya Malo, merci. Merci na batutu bana biso. Grand frère Douve Moeni, merci. Roi Bilamba na Angola, merci. Et puis merci na Kelly Tsumbo Ojeps de Paris. Might Kungi, maire de 5, merci. Papi Kala la Sable, merci. Merci Bandikotou Waza et Bélé Bolanda Bisso à Sénète pour moi. Merci na Michel Koumbe Aigle pour la réalisation. Merci beaucoup. Donc, tout l'action photo. Exactement quoi, conception et émission na Bisso. Et puis, toko analyser on a eu vraiment. Kenya, tu bombe la photo. Il y a un moto dans le talent. Ah, Kenya. Voilà, l'action va. Photo ezana prêtre tu cholo photo solo na Fabregas neta liboso na mitina ngoli manette amoni lo manette prêtre solo na osoli na ba villageois na caméra oyo mais Fabregas yo devant yo yebisai so yo zay lo fo yebisai aota la biso j'espère bien aota la biso aza moko ba mise minene ya mboka na biso o balinga émission oyo. Et puis, on a profité, on a pesi, merci à Kofi Olomide, grand prêtre. Parmi les fanatiques de l'émission, tu es là, tu es mais tu es là, je monte mon numéro CP là, Kofi Olomide, les grands mots, l'un des grands musiciens, beaucoup de musiciens, la fauteuil jaune et Fabregas aussi. Photo est leader, Mouta Salayo, Mouta Koto, on a un clip naïe. Grâce à ma voiture, et belé ba kino ba voiture te, batikala pour ma voiture te. Grâce à ma avion, grâce à Angola, grâce à Yamio na fauteuil jaune, batambunde belé ban Afrique. Bama c'est belé. Bama c'est belé. Bana kin, babeta na ba orchestre. Baza chanson ya pototé. Et puis ba orchestre c'est belé. Il y a un ça fait 10 ans que je pototé. Pototé na ba orchestre batoté. Mais c'est grâce à il y a des quoi ça peut gêner le roi yo. Après la famille na bandi kone batikala. Mandima lelo travailler na bino. Bo bandi kone te afuta rabino boganyara. Pour ko futa c'est trop boganyara à travers yé. No bisi biso sombara voiture à travers yé. Solo na Fabregas ni taza awa. Ndo so na ba fanatique. Makambo no so leka yebisa yé so na. Après so 2 minutes. Premièrement Migi maestro a problème na biso te. Na bandeli lisusu. Pona ya awa parce que et bima na monora prêtre kenye problème na bino te. Tant on a présenté ba skills na ngali bossa ba villageois na ba villageois nyonso baza le rôle la peu prêtre tant ba villageois bandimi ko limbisanga a combien boss nanga akoboya ko pardonner nga maestro aza papa pona za la o na za ezai na bi ke place aza à Hollande émission oyo finalement on a cœur ouvert tout na bi ke batu et on lekela bango batu ba on dit maté que maestro a ko pardonner biso maestro aza papa place aza ba bon séjour aux États-Unis alors ça ba boulot est très bien parce qu'il y a un maître, il y a un guide. Il y a un leader belé. La génération, il y a un guide. Pour ce qui est de Tangina Kumba Maestro, c'est que nous au comité. Maestro Fabregas a papa. Nicolas Babengé papa Mouelon. Encore une fois, encore deuxième fois, tous les banana Maestro Fabregas. Pour tous les lelo, ils ont grâce naïe. A pardonner biso pardon on a senga eza pona ba master om sou peut-être bon moli ba ngote sou peut-être ba jou empêchement a pardonner biso na maïma se komaki toujours recadrer groupe na biso comme il faut alimbisa biso azaka papa soki alors ça la ngama bi migi na olo bango liboso na yo puis liboso caméra asala ngama bi na Afrique. Ça rend bien en Afrique parce que les place où on a maestro Fabregas en Afrique. Donc, dans le bango lelo, on a dit que il y a que là-bas tout mais pour moi, on a dit que dans un musicien parce que tu es banni dans maestro Fabregas na kin. Ceux qui me sont négligés premièrement dans le bango du bossa caméra.
nasengi beskise nasengi bapardon liboso bavillageois tout bolandanga kenye na mbunda nayebi nazokisa bango na blessa bango mais soki maestro aosalanga fo mingi na préféré naza moto liboso asala mabe na Afrique ke nazongi papa loko nasengaki bolimbisi na Europe bato nayebi ke bato baotyaka baoboya ayesi Afrique salanga omoi nyonso osalanga parce que eza place oyo toyebana ye na yo kaka mpo na musique bayeso fabro alimbisa biso toza bana na ye tolinga mosala pembeni na ye nafanda jour mosusu mingi nasala elo mwa boye na palin nazobanga nabeba san yo nazobanga nasila san yo soki otiki nga na kosala mbwa na se na moyo oyo ngai balongoli maestro vi na nga kobeba umela pembeni na ngai papa na ngai donc eloko wana nafanda pene natalaki ti kozanga mpe maestro na vi na nga eza makambo ebele oyo nga nayebi peut-être makambo na ndosola na prêtre ezaka oyo nga na ye toyebi maestro oza papa na mwana na yo toza bana na yo en général limbisa biso to recadrer mouvement na biso comme d'habitude parce que na centre ba villageois non na mona te villageois a longwe na village akebeta na orchestre mutu na dignité kene oyebi ke opesinga pasi moko on a salé mission na climat ote vraiment courage wa mobali olakisi ki mobali nao si na sûr maestro na yemo Fabregas a dépendant na ba villageois donc on a pouvoir au salon mabete na Fabrice na yo on doit battre les petits nzambe mais bon courage encore merci au salon mabete vidéo oyo na mère na biso bota Fabregas maman na biso na ba Christian de Connex na ba famille na ba congolais batali oza première mission si je me trompe pas atikala na poto aleki na TV a présenté Bexis azongiki oza première musicien donc tiki histoire na musique na biso soki ya solo ozonga et puis ozala honoré yeba ngonga na biso Fabregas ape na bato ayokaka arto yo sali soko ozongi kin soko ozala na 2 et kuma 3 merci wana eza bato baosala bavillage bayebini baosala makambo donc ozala no tranquille ozala bien nakoki osala nakoka so continuer mission te tokomi na suka remercier bato opesinga malili obebisi oyo donc makili bouger quoi nga na mesana guerre contre guerre mais komikitsa oyo simplicité oyo nzambe akopambola frère merci migi sa mosano yango wana mosano eza mbunda kene yango memi opoto yango memi bambuka ebele omona bacanada oyo nga nakoloba no yango wana nakocontinue mission te tosala après 1 heure de temps mais tosuki na ba 30 minutes nana courage ya kocontinue mission te nayebi biso courage zonga kini bavillageois bangai bavillageois basoutenaka nga na villageois te na journaliste mais ovanda bo amigi nasepelaka nde osoutenaka Fabregas azomwa 5 son bongo bino bavillageois c'est-à-dire bayemu bayebini nde baosala na président na bango baosoutenir yo comme il faut ozala bien et puis ozala honoré baloba bongo aigle ozala honoré oza premier ministre congolais atikala na poto a reconnaître babe na ye asoli na bafanatique asoli na bato azongi et puis ozala respecté na presse na biso kobuka na te bwaka bato nga na nazongelo mwa moke bana bwaka bato mabanga et puis nakuna courage ya bwaka mpe bato mabanga te nanka nazongelo mwa moke obi soki ekozala ya solo ozala na aéroport mpona interview merci ouais ezala nango te lokwa tofandi awa te toye mpo tosala bablage te toya mikolo nandimi mpe te ntango nazonga kini msu peut-être ezalaki lipamboli nanga esengaki eleka boye nyonso tozongisaka lokumu epa nzambe naozala no na aéroport mokolo ya checking tosala no so interview so mingi wana ezalaki match aller retour yango donc nakopesa bato bambote oyo basoutenir nga na baconseil ya malamu bato bataki nanga bien Europe mobimba bato bayambaki nga bien bato oyo mpena bando soutenir nga na baconseil ya malamu oyo mpe batalisi nga réalité ya vie nakopesa bongo
bambote na ngai na ve na nga papi masombo business de Paris na pesi mbote bongo na Landry Aroba en tout cas merci mon vieux, merci beaucoup pour nos conseils. Dawa leader, merci beaucoup grand frère pour nos conseils. Et puis na moni bongo Dora Delix, écoute la soutien biso na musika. Dora Delix, merci pour nos conseils. Et puis na ko pesa bongo sumbote na Hervé Bamana. Ceux qui pena lelo toza boye za pe grâce na parce que on a costa ba demande déjà. Merci na Hervé Bamana, garçon de luxe. Grand frère, continuez toujours na vous la bonbongo et vous allez vraiment loka bien pour batu ba yebi que yo na prêtre bokenda or que rien, c'est la famille est sacrée. Merci beaucoup et puis merci beaucoup na batu nyonso o ba yamba biso en Europe, très bien. Et puis nazana ba encore toujours à bon terme. Et puis na yebi que côté nous allons bango tout à contact ils a poto liboso te poto za saronté tout le temps. Voilà, merci Ezaki Kenya Nambonda. Tu es bateau, tu es Sarabato. Et puis merci na Rigo Kiyama, villageois conscient. Grand pote Joski, tu peux Joski Gansongo, l'assistant de l'homme. CG Yves Mboyoulou. Merci pour tout et surtout à Joski Gansongo. Merci, merci, merci encore. Batama lamu ya bongo fa la pembena ya maestro fabrica ils a rappelé malamu. Botika bateki basala kwanga. Ah ben oui. Bon bana moi donner osala kwanga. Botika ba musicien ba beta musique. Bandi connaissent kwa Congo bozaka na poto. Botika ba musicien ba yemba, baza mécanicien te. Botika bateki basala kwanga, bana donner osala kwanga. Botika ba musicien basala musique. Botika Michel Kombi asala réalisation, asala vidéo, asala ba mariage, asala botika mutamutana donner mutamutana musana munda kokite. Ah, ça la terre, ça dit ceux qui plus de 20 ans, plus de 15 ans, Nambunda. C'est pas si. Atika la volonté n'a été vraiment. Quand batapoto, tikala, non. Alors tikala, comme c'est l'anniversaire de la musique, pas cool ça musana. Est-ce qu'on fout l'université de la musique? Donc botika bateke basala kwanga, botika Kenya betambunda, eza musana. Ya mutu eta musena monde. Tukutani mbala sima so nza mazongiti. Merci.